Nambasu, s'il vous plaît, Serge Patron, il est vraiment malade. Aza attaqué Nambasu, vraiment, ndeko na biso mawa inandako. O vandisa mninga na se, o musala na yango ilboko la rabana na ye, eboko la ramwasi na ye libota na ye fute la raendako. Vraiment, ezara passe, ezara amara, ezaya solo ndeko na biso Serge Patron a vraiment malade. Ana Nambasu na lokolo, Mikolo azo bougete aka nandako. Solo ne betami ya banu ya njoko. Donc ezaki kufa lelo lobi musika po ozwa nini soki ya kufi ozwi nini ozwa caché na ete olata kombo na ete obokola bana na ete obokola famille na ete kozwa nini pe à son âme sans souci d'Afrique ajiwaka azaka kosala pièce moko boye na kati ya pièce wana ye mutu fo akufa oyebi ke basisa pièce wana ta kufa. Ah bon? Oui. C'est ça pièce wana pété. Donc et kenda kaka ndenge penza histoire na bango ekendaki na ndenge pe ya kokufa. Toza na ndako na ye ndako yango yo bopaki moni photo na yango yo bomoni photo na yango yo to laksi bino kaka pona bo comprendre que tozali awa da oza lokolo pa Serge nzoto na ye yango yo dans ndako na yango yo bato peut-être ba yawa pour comprendre que ezali montage te. Effet moko esalamaki. Oh Nzambe. Bandia batali dans likolo ya ndaku. Ya Serge Niembo passé patron. Ezaki ne mukolo bayaki po ba cheveye. Nzambe na mawa Nzambe na bolingo nde akitaki combat. Nya okufa na position oyo. Awa na kati ya maladie ya passé patron, il y a des choses sérieuses. Imaginez, tala niveau batak. Nyao akufa na direction ya mutu nenga lalaka. Et puis akufa na lokwa ba gorger ba finir. Ce n'est pas possible. Nyao wana mutu ayaki aya se transformer na nyao po aya ko boma mutu mais akutani pe na moto ça les retour à l'expéditeur et zongeli moko libula timolaki moko adindi c'est bien. Na komi batela pe po na komi bangis. Même baki tala total na kato yo tali longa mtu yo zo moni longa za bien zo so koma no zombie oye barate ngo to koma na besoin ba réserve so ozana poudre te sala bongo elongi na oka bongo Dieu merci pe to koma na besoin ba maquilleuse na biso olena sala la poudre mtu maquilleuse auta na poudre na ndako na ye asali biso soki ezaki neti mama top Lelo ozala mobali. Mobali azwilo mbanda réaction kozani. Oh bon eza histoire asika. Oh. Boso mama top mobali azwili mbanda eza histoire asika. Nde to na mokili oyebi muto ko mone fidèle azalaka. Pasteur. Ya ta pasteur aza moto. Fidèle ala nete. Pasteur azana ba partie du corps o ba partie du corps son. Lokola batonyo so mokili. Azanzambete. Oza no premier bureau par exemple, ne ma bureau azawana. Aza premier bureau donc yende muto azo gouverner. Alors yo banda kolanda ba opposant. OK? Ya vanya ngwende na eti. Ye benza la reine mère. Voilà. Vous comprenez? Avant di pensa bangonde yende. Bangonde bazo diriger batonyo so bazo talabo. Ale yo ke no landa ba opposant. Miyibi mobali akoka na vie azate mobali nyonso azana ba défaut na ye mobali nyonso asape na malamu na ye na ba qualité na ye eloko ekoti ndo boya mobali ezani so mobali azimi mwasi nde yo boya est-ce que ba parents no bateya yo bien kende na omususu oya siko yo kende koluka mobali akozalela o fidèle so otikala kozwa ye otanga mibali lokwa ndenge otanga bilamba na valise question koza pete mwasi oyo akolandaka mobali sima oyoki lisolo yo wana okemba te tika po bato musupe bazo avie libala na yo bazo ya siko na ba stratégie ya ba nyoka eza lokola babimisaka mobali no mabe bayebi yo kozaka mutema soso ya dugu moi ça libala tiaka matoi libanda te moi ça ya libala tiaka matoi esukaka na 4 carrés ya ndako na ye ko tiaka pe mutu ange gardien mobali no te tango bobala na bozana na ange gardien te papa bo kasi mobali pa zelomba na il faut ka yo kende poto ata bozana ye a ata kutu bozana ye olalisela ke mutu likola libele na ye banda tongo banda butu mobati tongo etani soka loba kende na nzela le ke musala zo banda akozwa kaka oyi bakateka mibali bazaka mayele koleka basi nande
mibali ba mayele ti bino basi mibali baza mayele koleka basi yo yokanga na espérance ya vie koleka yo ko discuter te so na lo bondi maka iyo ah Mama, if love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko le même jour na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka baregi na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya ozana asali na bomo nanga tokanga na nzambe nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toiba Bango, avec Yves Ipan, Tossé de Temps de Fou. Là, friand avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 1043. Voilà, merci na MK, donc Eyokani Télévision, na partenariat na Bisu et de cela qui est au Makasi. Merci na Piro Mazalanga derrière la caméra, merci na Bandego, surtout na Yves Ipan. Là, je vois directement mon ami privé qui s'était dans le futur, hein, dans Bossani PT, Poupon Digbo na Kata Canada, na Bossani PT en Kati, hein, maman que j'aime bien, maman Emily Zimamote, mais tous pépélés, embêtés, maman Nikelemba, Billy Vumuka Fondation, tous sont là, vivent nos orphelins, et na Bossani te grand frère propre Jean-Robert Kalala, les savants de l'RDC, la force Kati Motema, il y a maman Nabiso, Nicole, maman la parfaite, na Kata Paris. Voilà, nous sommes déjà avec maman Top Kilo à Congo, moi je suis à la génération, tout ça n'est Awa, Thérésia. Oyo to binga mama mama na biso to binga otala na biso babe wele pona ngi kombo tangi komba Thérèse ya oloti komba bomona kasi te nazo na Thérèse ya tenga Thérèse mais Thérèse ya Thérèse ka mutu moko voilà wato boni santé na yo Thérèse za on portugais santé ça bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, bon c'est tout. OK, et par rapport à Moussala, très bien, trop bien par la grâce de Dieu. Moussala les a évolué. Tous en abisso, on a tournage ça. Puis si vous êtes un collègue, dans l'année sur tous ça. Mais nous avons préparé déjà film moko, on a coutu. On a préparé. Natikatin, exact. 2021. RK qui a déjà scénario. Par la grâce de Dieu. Maestro, tu perdre papa nae. Je crois que tu vas pourquoi déjà non bien avec un collègue n'a pas disponibilité. Il y a batan à bango pour tout démarrer. Kuna mutu ambassa aux alatés pour ces commissions salirol après mbassa peut comme réalité. Ona. Pasteur patron à ça film mbassa et comme réalité les lombassa. Ah. Na éviter non le banine. Ils ont un film. Ils ont un rôle. Ce n'est pas dit que toujours un rôle à Kokufa, toujours un rôle à Maboma, toujours un rôle à Bababa, toujours un rôle à Bakizengi. Il y a des aveugles, mais tu comment en
ezaka malade. Ezaka malade. Alors film ozosala eza mpona compte ya mama ni mama ou bien ya chaîne mususu oyo peut-être naosala na compte ya mama ni mama te mais eza filme naosala na compte mususu mais mokolo nango alingi na mute kombo na ebima. OK. Aboyi. Maintenant yo mona part na yo déjà choisir banani ou baza comme acteur pour Mama Top. Sur sa film il fait un kilo pour yo pe bien ça on a place à kilo. Na casting nanga déjà naza na Belinda. Caleb, hein? OK. Belinda, na Paco, naza na Monka, naza na Cardozo, na Dada. International. Na Limbondo, naza na Ibutu. OK. Naza suna nani, bazaza mwa mingi wana. Na Yams, na RK Maestro, Yambi Paze, voilà. Donc, naza na Balovita, c'est ça. Étoile, Yolande, baza. Naza na mwa bato. Mais apparemment Mama Top ozongisa mwa mingi bato ozala toujours na ba film système ngo pe komosala mabe film yo Mama Top so azongisi yambe te étoile ozanga te so azongisi Lovita te Dada ozanga te. Mais pourquoi pe kozwa pe kotala pe mwa coup d'œil côté ya Bellevue kuna kozwa pe même Bellevue kozwa pe si la bisalu na film na yo na variaka mais par rapport à la disponibilité à battant Lem so ko benga bilem so ye pas au préparer à au moni bango mutu na mutu asala ra film nae. OK. Ta musu par rapport à la disponibilité na bango ko benga mutu boye ils ont peut-être coïncider ye pe fo azana tournage même temps au yo pozolinga au tourner. OK. Moi ba coïncidence wana so que c'est kotani 2-3 fois directement mutu amaye il faut comprendre que tant des autres ala bango te po bango mo ba komaka bango mo ba dirigeaka ils ont moi pas c'est un peu ça. Voilà, c'était prévu. Mama Top azalana matanga ya ndeko na biso je crois Sarah grâce voilà Totokani azali bongo petite sœur ya Modero aussi maman ya ndeko na biso Elko et voilà Mama Top amona nité Mama Top amona na kité na solo en tout cas le kuta mabe mutu na zwaki ta obenga te za ya modé. Okay. Mais elle est solo là qui n'a pas programme nyonso je crois deuxième finanga akoma ikuna Princilia la sagesse akenda ikuna ko a représenter le la famille pour moi grippe bêta qui est puis nanda kuna tikala ka ngamoko et tomba ipe ba samedi je crois ba dimanche si je me trompe pas donc c'est un peu ça en tout cas il y a modende en tout cas na zwa itante ya kubenga mais matanga esila kana ngote akubenga kaka. Voilà, ça c'est bien. Na moni ndeko moko sali liste ya ba faux compte, n'est pas c'est un faux compte bien ils a vraiment compte normal, as un artiste. À lobby ils ont na liste ya ba comédien ou ba kinde potonné tout ce pour mona kiango il posa mentionner na kati. Bon na mona nga ya ba karaoke. Il y a biloko pas l'organisation na ba karaoke pour na ba maman. Ils ont na bali 8 max, ils ont na moins de la femme voilà. Ils ont na moins de la femme voilà. Ngape kuna na kati wana meloko petit frère fallait ba opérer. Dieu merci opération les kai bien ya kyste na ya hernie. Pardon ya appendicite na hernie. Dieu merci les kai bien on a assisté na participer na répétition te ngape na za na kati bon. Na évité est-ce que ça là il faut compte na évité na mona ki yango na moni ya Belgique so pe ba ke Belgique ba bloko mo ndenga bon ce qui est que Karine pas la s'organiser pour à même bateau bon et ça problème te mais est-ce que vrai je vais annoncer ngo boinde problème yango bon ce que on va annoncer asa artiste ma artiste batamara na mona ko neti faut compte pour annoncer ngo avant évité ngape na monena on assisté na répétition te mais na lobaki so nzamba songi lobi lundi na assisté ta na répétition pour ça pe bien akanga ta bo beta musique to on a biso ba musicien te to ba musicien te mais quand même moi rythme et bala na les réseaux répéter pour y ba quand même ba so pe ba benga ngoni so pe ba benga ngoni so ki ba pa o so ba moi ba terme na ba ngona ba musicien ba benga ba note so ki ba note voilà et ça moi bien. Voilà. C'est un peu ça. Mama Top, Lelo, maman na biso Kalunga, aza un peu
choqué mamuke par rapport à la maison na lemba yo zaki pe moi na lemba yebi le bien que za na ma campagne o yebi maison ya maman Kalungu ezaki plus na bakabelo musu ezaki salon alors musala oyo bakonza mboka bazo sala esengaki ba buka wala na super lemba alors maman aza un peu choqué et pas wapi bana balilaka et pas wapi bana bazwaka moi mosolo ba transport pour aza na bana bazana ba université alors aza un peu choqué lui ba avertir vraiment balobi na tongo et les après-midi ba buki éviter ce que zoki nouvelle wana ya mama Kalungu ndi ba buki ba maison na na mona ki nazwaki na cheche ba na lemba voilà ba buka ki yango bon mutu nyonso azalaka na se ya loa likolo ya loa mutu aza te eya mobeko euti na likolo moye ya kosala autrement eza te bon omoni bambula yango ndenge ekomi soki ebeti bandako ezokoma inonde Congo ezokoma inonde ti na baville na baboulevard na bacommune oyo toyebaka te ke ekotondaka bamai ekoma kotonda pourkui mpo bato batongi likolo ya bacarnivore mai sikoyo nzela ya koleka eza te ekomosala baretour na bandako ekomosala badega bandako kokweya bato kokufa nde yango nomoni leta amekaki kozwa likanisi oyo bamekana korevoir bandako nyonso oyo biloko nyonso beto mpe bamaison etongama likolo ya bacarnivore bamekana kofungola bacarnivore yango mpo mai elekaka okaumbula ebeti peut-être yango wana bon nayebi te nakoloba nini ça fait mal esala mpasi déjà esika au mwa kwanga mwa lipa epesamaka bon tokoloba nini leta asakoyisi towana likambo oloba te mais ndenge bazobuka bakaniveau wana bon plutôt baobuka kiosque babiloko ebele bandeko batongi même bapalais baya kitoko na bandako ya baimmeuble nyonso bandani ya kosakana te mais bakaniveau wana normalement na mboka na biso il faut basala ya sika mpo bakaniveau mingi eza wana eza mingi ya kala belge tika sikoyo na banzela bazofungola yango question ezalaki bakuta yango polele te mpo alobi mpe koya obota bacriminel na kati kuna voilà yango moni eloko mwa peut-être et puis ememi chômage à part nano kobuka bongo ememi mpe chômage ememi mpe chômage neti pa cheche wana combien de personnes bazali kosala et pas Kalunga na combien de personnes bandaki kosala voire même vice-gouverneur Jekoko Morgue na ye wana balongolaki yango mpe na babukaki mpe yango bademonte yango combien de travailleurs bakoti na chômage donc à part nanu pe nanu wana chômage pe nanu ekoti makasi pe na bato mwa place esika moto azwa kozwela mwa lipa mwa kwanga na ye bon tokoloba nini l'état ye moto a décidé tout le monde aza na se ya loi la loi est dure mais c'est la loi c'est ça mais ibon idée eza bonne oui l'idée c'est bonne puisque soki lelo ozomona ndenge bandeko na biso bazokufa mbula ezobeta boye moto alai na se apongi ndako moko ekweleli bango bazoperdre famille mobimba à la fois non ça fait mal ezosala bete mais soki l'état azwi likanisi ke bamekana korevoir moke kotala badega yango ezouta par rapport à quoi balingi bamettre nanu fin na makambo wana nde bato baokufa mabe eza te c'est une bonne idée mabe eza te po excès de mai yango ezolembisa na se nde ezosala badega bandako ekoyaka or mbula soki ebeti fo mai elekaka etiolaka matopi mikolo ya tourné wapi bafilme nini depuis tobandi 2023 a tourné place presque a tourné ba place mwa ebele neti wapi filme mo uti okota na SB ya Tour de Babel a tourné na Belleville Camp du Testament a tourné sur wapi a tourné sur wapi na uti ko tourné pas Zuma pas les Ketchou a tourné pas les Ketchou qui me rappelle pas Naomi Mikolo qui était Barcelone te a tourné kuna te moto abenga Kevin mwana de la paix nde ecoïncidaki donc epermetaki te na kende pourquoi mama top ye moko mpo azala na nzungu na ye moko nzungu ndeni chaîne na yo moko makambo na yo moko bafilme na yo moko yo moyibi ti
yo témoin bina se te na ocha ba film ndeni émission na ngai chaîne na ngai eye ba monétiser yango wana elali po boyibi ba émission na nga chaîne eza na monétiser te oyo azwi chaîne na ngai comme na problème mundiri ba ye wana vandeli musala kolongola po na sengai monétisation YouTube aboyi po chaîne na nga bazwi yango ba élément bazwi yango mwami ezongisi nga liso marche en arrière na osala ndeni ezaka na problème po baboyi yo linga kokote la bango Nabi côté théâtre Mama Top c'était prévu na banda bagagi déjà na solo la ki na Jérémy na solo la ki na Mabidi na pesa ke écoute na so ikuna numéro na ye na nga na pesa Jérémy mbongo selinga 10 gag Mabidi ba selinga 10 gag na benda nanu ba vie na benda ba abonné soki komi na moi étape moko boye na bandisco ba filmer mais c'est que chaîne ngo bozong senga sum marche na repo oyo ba yibinga be élément donc esoko tie élément oyo bate banani ba ozwa donc photo luka système na peut-être ko ça système ni pour ko protéger siko chaîne pour de façon so mutazui amona ndeni na ko ya ko sala ngote monde banza basungaka asisa ikomika kotinda ba mega ko so ba benga na lembi na ko lemba botika nga pardon totika kio déjà te botiki te totiki yo to nazo sala nga na TikTok kuna olanda ki mbango ozoluka osuki sikoyo mama Top okimi YouTube ok TikTok ba émission kitoko ezaki nango na bano sala ngo na TikTok te moyibeleki na YouTube na boy ningi te na okena na TikTok na pe ko bafongolinga déjà compte bancaire nanga donc sali moi eloko mbongo nezo kotaka mais ozakina ba idée moko ya kitoko ya kosala ba émission ya kosunga ba kasile na kosala yo zwit non mais te Yves pardon na TikTok na osala on a TikTok avantage eza kuna makasi voilà ça c'est bien alors quand ya papa na biso Serge Patron Serge Mwembo habité eza na bandeko belé bazondima te que ezali réalité que papa aza na mbaso na lokolo en tout cas na baki mardi bazomona on a film mardi il faut na ketala OK kuna mardi na tournage à Bellevue mardi après tournage va na ketala voilà na yo a filmé na lubatu aza na mbaso s'il vous plaît batno so balinga Serge Patron il est vraiment malade aza attaqué na mbaso vraiment ndeko na biso mawa va ina ndako na ebite eza ya koniataniati na nzela po bambaso wana pe koma bazo soigner moto babwaki mai yango na balabala basakeli mai wana moto akoniata ezuye moto abandaki malade basokolaki abiki yango ngata na nzela ninga oniata ba mai te soki par erreur au nom de Jésus ekende bisika mikauka mais soki eza pe kaka moto ndenge ya motema mabe osepeli ovandisa moninga na se o mosala na ye yango elibokolaka bana na ye ebokolaka mwasi na ye libota na ye efutelaka ye ndako vraiment ezaka apasi ezaka amame ngai na ninga na nga otia kape eza na bato te ke yo nakanisa yo babwakelaki bana te eza nango kaka maladi voilà eza ya solo ndeko na biso Serge Patron a vraiment malade ana mbaso na lokolo mikolo azobouge te aka na ndako bato nyonso balingaka ye en tout cas bobenga ye boencourage bopesa conseil bolakisa ye vraiment ke bolingaka ye aza vraiment malade oui nabengaki ye tosololi mais ozomona lisolo ya telefone eza différent na bovanda boye nayebisaki mon frère nakoya tokovanda tokosolola mais ezolobama ke film à partir ya film balancé ndeko na biso 27 Toulouse a lancé vidéo extrait rôle yango ya mbaso wana joué wapi a joué par 27 Toulouse dans la voix du peuple bataki baartiste mobele alors ta balancé vendredi dimanche de abeli yango mbasu et bandi befe et puis lundi de et se manifester alors selon bandeko mosusu balobi eza pe na baesprit oyo mabe etambolaka na bafilme na barole bosalaka wana est-ce que tu peux affirmer que peut cause la paix comédien moko muta bwakeli ya na ka coïncidence ngana ko kanisela mutu te ponga na nzambe te na kanisa ke za comédien moko mutu abwakeli non mutu asondaka barena bakere za nzambe yenda yebi source nango ngalokola na nzambe te na okipe ko kanisela mutu mabete peut-être na jouer rôle na peut-être en coïncidence moi je me rappelle encore paix à son âme sans souci d'Afrique ajuwaka azaka kosala pièce moko boye na kati ya pièce wana ye mutu fo akufa akokufa babilo mwa ndenge wana oyebi ke basilisa pièce wana ta kufa ah bon oui
basilisa pièce wana pe te donc ekenda kaka ndenge mpenza histoire na bango ekendaki na ndenge mpe yaye kokufa eza nango coïncidence toloba nini tolobaki non lokola joueur rôle akokufa na yango akufaki non ekoincidaki kaka eza nango rôle ajouaki yango na toyebisa ko tojoua bababa tojoua baaveugle na joua moto aliboma tojoua nyonso tojoua ya kokufa nakufa combien de fois na film mpona nini babiloko nyonso tosala ekomela biso te eza nango kaka coïncidence rôle et puis arrivé mpe maladie pe ekomi na nzoto. Est-ce que vous attendez que vous priez avant de banda? To prier quand même nandako avant obima faut prier. Il faut prier. Bon musala. To prier oui, prière d'ensemble et puis monto na monto pe na ko na ye asala ka prière ya ye moko individuel. To prier ce sont des choses qui arrivent papa. To tambusa na biso ba makanicité ceux qui pe ndeli. Non mais message est bimi et pas basai na Nzambe qui ja. Bon ceux qui message est bimi pas basai na Nzambe bon. Ngana hotel mais la message en Nzambe te hein. C'est ça. Mais bondoki pesa na musala na bino univers na bino. Bondoki eza na musala na biso tende bondoki eza na monde. Voilà. Monde eza dirigé na l'esprit mabé. Tu vois? Monde est dirigé na l'esprit mabé. Mabé eza ka pa na biso te mabé eza partout na monde. C'est ça. Mais maman top bino bondo kabula na bilamba na bande ko mususu tango bandaka musalo ya théâtre bondo kabula même ba poudre mon eloko matoyi kepi muninga lati na film wana omona na film okuna deuxième partie omoni pe kepi oh kepi on neti yango li papa même bondo kabula na babiloko ozupe saka muninga o contrôler pe na kati biloko muninga olie mais lelo beaucoup na moi bobangi wana pourquoi donc ça montre que ma beza na univers na bino oui quand na biso te partout kasi ya biso oui kasi te mutanto akoma na oya ye po na komi batela pe po na komi bangisa même bakitala tala totala na kato yo tala elonga mutu yo zo mona elonga eza bien zo so koma no zombie oye bakate otamba na nzela otamba na nzela o se poser ba question mais na lati kitoko na obima bebe na nga pe belle de figure yo ndo zo mona belle de figure ba mona zombie monstre yango tokoma na biso ba réserve so ozana poudre te sala bongo elongi na oka bongo Dieu merci pe tokoma na biso ba maquillage na biso olena sala la poudre muto maquillage auta na poudre na ndako na ye asali biso c'est un peu ça tu vas comprendre. Est-ce que bili solo ya nyao oyo bimaki na ndako ya pasteur patron ebi nyao si na maladie na oyo les jours bazako annoncer que zambasu likolo ya ndako nyao akufi da banyao na butu wana balelaki bazaki mo banyao ebele baleli likolo ya batolo mama na biso wazali bomo madame ya papa na biso Serge à 8 ans ya prière na passer patron basambela banyao batiki bakimi après da butu wana nyao akufi wapi na mutu ya mbeto epai wapi pasteur patron alala donc so tshaka mutu boye na oreille na yo akufi pena na likolo na ngo boye nyao akufi babimisi nyao wana ba découvrir après 3 jours nyao apesi solo na kati ndako babimisi baboki libanda akufi na tol bien na plafond akufi na plafond sur le côté na kati ndako babimisi nyao libanda nyao akufi na position moko neti ondire gorja qui est ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est ok. Tant qu'on est mardi, sur 8 ans, papa Robert le solo. Et là, je vais vous dire ah bon? C'est pas bien il y a dans le monde. Et puis, tant que zongaki, donc affirmation c'est que ils ont la bande de oyo, bazar artiste comédien, ils ont sali geste voilà, ils ont sali plutôt jeu voilà. Bazonga kitanga zonginda kuna chaussure ya zaki na film nda moni makambo wana tombo okuta na wabetela yo. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas
à partir ya kubinga Maman Mireille nde Maman Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana babalabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana kusoutenir bosa makambu nyonso yovana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu enfant de Dieu na apesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi une adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce mwindi. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio.
DiCaprio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attends, c'est ton ganayo. Moto ko lo guate. O so to ngalo mo bimba. Yango Jibe service et Zakaka na Kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, ilo. Aujourd'hui. Donc, à longo de Bissopili, il y a Makambo et ça y a 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sidi, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il y a José Baïla. Cyber service. Donc, ce qui maman wana zaki moi c'est ma bonne délité. Azaki moi je suis à Yebi moi. Qui c'est beaucoup côté mais le livre vous allez sur le monsieur c'est qui vraiment mbasu il y a Venet Nyoka et Zaki mbasu il y a Nzoko mais le livre de beta sur le monsieur c'était prévu 3 jours à Tikabiso mais nzamba munene le kolaza innocent na makamuni sur les kamaki voilà ndé tout moni aza vivant boyo et encore une chose ils ont bandeko bazo beta moi masula moi mabe libanda qui ezala moi si mogo boye bazalaka na ya poto c'était prévu bala na kwa baliete moi si wana bon tant de choses ezolo mama maintenant on a nous et mon ami abi à partir film tant azongi na tant ba annoncer film de acte wana et salami voilà na habité mama top donc nzoto malili na habité solo Dieu m'entend parler ah bon na habité na kombo Yesu Venet ya nyoka na habité na nguma. Plutôt. Bon, dans tout Pesara Nzambe merci pour intervenir dans maladie à moi nanae. Donc au nous au diable a planifié que ça nul et sans effet. Amen. Et là quand on le bayangwana mais c'est regrettable vraiment naibité. Nyao akufa na direction ya mutu nenga lalaka. Et puis akufa na lokwa ba gorger ba finir ce n'est pas possible. Soki nyao wana mutu ayaki aya se transformer na nyao po aya ko boma mutu mais akutani pe na moto ça les retour à l'expéditeur et zongeli emoko libula timolaki emoko adindi c'est bien. Nzamba kotela kabiso ba innocent. Oza innocent boye bokutani na moto nzambe mopanga vraiment kati okufi yo moko libulo timolaki yo moko dindi wana bien en tout cas na oketande kunanga yango wana kanga na lobaka libanda na Yesu eza insécurité faut kozala toujours kati na Yesu eza assurance à vie vraiment ndenge lisulwane betami ya ya njoko donc ezaki kufa lelo lobi musika po ozwa nini soki ya kufi ozwi nini ozwa kashe na ete olata kombo na ete obokola bana na ete obokola famille na ete kozwa nini et puis moi na liboso famille wana libala eza la famille et puis libala eza na famille ya famille qui nazobala qui était po pasi na nzoto responsable de nzonzi tout ça ba repousser libala oko vivre na pe éternellement tenini yango kokitisa ba mitu ya bato oh là là. Et puis la deuxième fois, il y a un basso. Abela ngo déjà. Et il y a 4 liboso et il y a qui. Et dendi qui au deuxième fois. Nzambe. Ce qui nzamba ça révélé monto ngo boui. Asa yebi ti bongo de bien. Bitumba pe bongo yeba adversaire na hot. Seconde ya yebi seconde na bando bunda. Voilà. Pour ce que yebi était ça patient. Ozo keneka ezui. Mais son nzamba sali au grâce au monier que ça y c'est bien. Pour combat soki nano la nzambe à l'action nano combat na ote c'est que yemo na nzamba obundela o soki nzamba la kiso déjà combat na yo ozobunda ozobunda déjà katina elonga amen c'est ça ça c'est bien amolongi na oyebisa za molongi Serge Patron o amolongi toko baka na yeso otika bisuke amen ça c'est bien alors ma top to beta pe masoiza na tol na biso libala ya ndeko fiston sai o lelo ntomoni na page belé bolati epetro tomoni yango na ba Facebook na makambo botika mwana bato asai binoni bande baza ko affirmer tomoni sur troisième photo bimi sous na métis
Moi si suis ya métis. Ya métis soit bimi. Ya saika. Babika na bon balina yesika moko balatiba. Nino. Kasi bozo mona teke bozo se tromper. C'est qu'on a métis on est sur balata gine moko bala gebe lisusu. Congolais. Congo mbokelengi. Congo ya mbokelengi nga nzambe so abandeli su mokina bana salanga ka congolaise. Ah bon? Na ebisi. Congo stress. Mboka te Congo mboka ba stress te stress anini. Omoni biso ba congolais to comment ko mélanger stress na souci elo moko te. Stress yande na poto. Ba onde ba zakana ba stress biso te. Biso to zakana ba souci. To sangisa bango te. Na ba révélation maman to ba. Na zo ba solo. Pourquoi nous regarde Congo mboka stress te na minute on dozana Yves. So so dans moi $20 non na poche. Olobi na kena ngata bandana lia poulet mayo na ngana mela moi eloko na ngana oka musique na nga ata ya bakulutu o salango. Mais na poto o sala te. Ole penta bana yo. Siko stress yango ya nini? Souci ne tozana ngo o raisonner piaka nini. Mais siko bango na poto mutakoza pe azana €100 na poche. Okende wapi musale kangi yo 5-4 fois kata pongi. Oketala pe nani bila ovana doza tout le temps musala. Bozana bilamba na ndako ya ba griffe vandi kuna moya ko ta ko lata moya la raté. Bango ndem to basaka na stress biso te. Biso to stress to zaka kimia. On dit mino botano sous lobby. Congolaise. Congo ya mbogelengi pardon. Mindele bazo avia. Oyo Israël a sikati Congo. Baya pona oyiba kasi on tobi Israël a sika. Zamba pesa ba richesse tout. Oyo jardin d'Éden. Voilà. Biso. Toujours la masse na biso ya fiso sai. Alors pona libala oyo bandeko bazolo Obama, miso ba publicité. Nga libaya sali on di mahote. Nasina lobi lobi on a moi be émission. Je crois bien émission a soukeza yo. Pona 2023. Nalingi sauté. Bolingi ko nalingi sauté na 2023 émission suka yango nalingi na ba émission te. Bato balinga sala na ba émission te. Nalinga sa ba business na sa makamusu na lembi ba émission. Ya suka yango ngala on di malanga te e ya makamba lokuta. C'est fois balina ete botika ma vero kimia avana nena mbali nena bana nae. Bauti musika bauti esika bauti lelo nzamba komisi bango bisika bakomi basepela balia elongo na libota na bango botika biloba loba biloba loba ya malamu te abali na eti botika fiston mfanda na ye abali te so budi mozo source ya publicité wapi ezali publicité tout ça siko tango yo ozotala ndenge balati uniforme omoni ba invité batoni na fête kuna balobi ya bokotsa ba marié bakoti bomoni yango Monika bato balati uniforme moi si yemo razo ke nazo popola côté kuna ba koti ba on a salle dit ba marié bokota faut vous en a ba prévenir sorti bomoni yango babi oza pote botika saya vana na saya memeli bino matière mikolo yango na yango elala nango pe kalater elala tito kota semaine prochaine aolala pour vous en profiter. Mais si c'est réel et ça mi bongo. Pour na nini eloko esalami to yo lingo koma si c'est vrai salami bon. Jamais. Yo kota pourquoi si c'est vrai. Ce qui est agité mama top. Lelo ozala mobali. Mobali azulo mbanda réaction kozani. Oh bon isa histoire asika. Oh. Boso mama top mobali azoli mbanda isa histoire asika. Nde to na mokili oyebi muto okomone fidèle azalaka na mokili aza fidèle ya Yesu kana ba pasteur ya ata pasteur aza moto fidèle ala nete pasteur aza na ba partie du corps o ba partie du corps son lokola bato nyonso mokili aza nzambe te fidèle ate fidèle akufa oya l'esprit qui mokele qui lokele oya te oya obeta mbanda to jamais yo mto ozana yo netu yo za premier bureau ozana premier bureau par exemple ne ma bureau azawana aza premier bureau donc yende muto azo gouverner alors yo banda kolanda ba opposant ya vanya ngwende na eti yebinza za la reine mère. Voilà. Vous comprenez? Avant d'y penser, bangonde, yende,
bango nde bazodirige bato nyonso bazotala bo ale yo okende olandaka baopposant miyibi sia na ndeni mais papa top delilesi prophète autoloba abi pourquoi ma véro ndimi akende poto fala za na terrain awa pour garder libala ne bien na poto kuna nde ake mo distraction bien bon ba liboso ake poto akenda na mbaine bazonga ati bakenda na mbaine e problème te oh mwana mwasi wana véro ngana ebisi yo ma véro bambote babengaka femme soumise oui moi c'est mayele belé ça ya beta lokolo na zelo abeta penza libaku alela dada loko elo mosusu wana moto adada ti apesi mpe herve sai bambote herve mafinga topesi mbote bele tobengaka ye mobali na ye mobali alobi affaire voyager yo bokende na poto yo oboya atanga na oboya te pardon badi akendaki na ye poto te papa boyo kasi mobali mpo azoelombana il faut ka yo okende poto ata boza na ye awa ata kutu boza na ye olaliselaki mutu likolo ya libele na ye banda tongo banda butu mobati tongo etani soka alobi akende na nzela leo ke mosala azwa mbanda akozwa kaka oyebaka teke mibali bazalaka mayele koleka basi mibali baa mayele ti mibali baza mayele koleka basi yo yokanga na yene espérance ya vie koleka yo kodiskitaka te so na olobo ondimaka iyo ndimaka iyo mibali baza nalobi mayele mabe te nalobi baza mayele mabe te nalobi mibali bazaka mayele koleka basi nga na suki ka wana fungola ti fungola biso mpo toyebi ke mobali aroza na kati ya lupango soki azobima na mwasi soit na quartier suka bakangaka kaka mais mwasi akoza na quartier même na ndako okuta aza wana mpe ana mobali moko boye moto akoyeba aza pete mobali aka mayele koleka mwasi papa luka kimia merci na Louis Kimia maman lobi yo soki okutani na mbanda to pe mbanda zali en fait ozana nana tana te ponga mna na pouvoir poza pouvoir mais comme là déjà na actrice moko sundola libalango na actrice bonga na biye te ata otangi no kombo bonga nde naza boye nde nasi na bala papa badada akota na mabele na bala lisusu te ezali libala te mais azali bo makango yango wana nde eloko nga na kokende kolobelango via ki makango nde nabenge mobali na nga wana via baaventure ti bosali baaventure ti esili oyo akenzela na akenzela ya kwanyoka asisi obotala akenzela ne bana mpe bakenzela na bango mobali eza mobali oyo nga nazoloba mobali neti vero sa ya bala ye mobali na ye nde tobeta lisolo tobeta lisolo aki makango te papa ntango oza na likango te kasi te bongo avobala mwasi obanda na copinage te tozobeta lisolo sikoyo ntango deja ozwi pouvoir tobeta lisolo ya copinage te kobeta lisolo ya copinage te beta lisolo ya pouvoir bongo ye actrice yango batika ye pete ye nde azocontinue ngai nazala na temps wana te ngai nazala na temps wana te mobali aza ne kaka mobali aza na modele nde nzambe asala ye ocomprendre ana modele na ye nzambe asala ye kolingaka tobebana na bato mpo na mobali te ngai nakobebana na motu te mpo na moto ya mokili non ta mosusu ozomona eloko mo pato mpe ezangi yango noke kote kuna le mosusu retrouve yango mpo moto akokaka te c'est ça kasi yango nazoyeso mobali aka mayele koleka mwasi yo yokaka ngai mais maladie mpe nde sikoyo peut-être nde ebangisaka makasi moto nyonso na vie ayebi ke maladi eza te ayebi ndenge amibatelaka te yo kasi nani nde towana mokili boye toyebi teke maladi eza maladi yango ezalaka kaka nayoka yango su te nayoka yango su te ezalaka kaka te par rapport nde ezalaka kala oyoka bien ntele wana yakufi na boye nayoka yango su te moto nyonso akoma ekenge baza na bango na ngome mwa protection makambo ebelebele alors mama top tokomi na suka s'il s'agit opesa conseil na bacouple surtout baoyo bataka non bango te bacouple mama osalaka couple nini bongo naye kosala émission awa ya bacouple mama eza na bacouple oyo lelo mobali abimaki libanda mwasi ayoki abebisa libala na ye abebisa na ye soko obebisa
apanzane libala yenda koyeba moi conseil ba Esther pe bazana ba ozela ba okenge dilara bo yo ke bango bakoti ça ba je bakadi ampemba bazotala na musika yo tiki bango bakadi balobe bele maloba ngana ngamuta koloba ti mobali akoka na vie azate mobali nyonso azana ba défaut na ye mobali nyonso asape na malamu na ye na ba qualité na ye eloko ekoti ndo boya mobali ezani so mobali azwi mwasi nde yo boya est-ce ba parents no bateya yo bien kende na omususu oya siko yo kende koluka mobali akozalela o fidèle so otikala kozwa ye otanga mibali lokwa ndenge otanga bilamba na valise ozo comprendre mobali bateyaka ye kaka soko oyoki soko oza pete mwasi oyo akolandaka mobali nsima oyoki lisolo yo wana okembango te tika mpo bato mosusu mpe bazwa avie libala na yo bazoya sikoyo na bastratégie ya banyoka ezala lokola babimisaka mobali no mabe bayebi yo kozaka motema soso ya dugudugu ondimaka nyonso bayebisaka yo ale yo ovandi wana ale neti totalaka na tiktok mwasi avandi na mobali na ye nde tovandi boye camarade ya mwasi aobenga camarade na miniti otope nde tovandi boye na miniti oyo mobali no namoni na mwasi azokota mpena na hotel mais aza na mobali ne sur place wana sikoyo bato bongo baza mobali na yo te malinga be biso motema yebi kozala motema dugudugu motema sososo bayebi soka oyokaka mwasi libala tiaka matoi libanda te mwasi ya libala tiaka matoi esukaka na 4 carré ya ndako na ye ozo comprendre kotiaka mpe motu ange gardien mobali no te ntango bobalanaka bozala na ange gardien te soki amoni mobali no na mbeba asukana ne soki apesa conseil apesa ye conseil kuna non nalingi te boyeboye koyelaka ngai te. Ça, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup, Maman Top Tokumina Souka. Félicitations à Maman Nabiso Véro. En tout cas, Zalaga monté Maman Kassi Nengo Zalaga. Femme soumise. Donc, femme soumise. Et puis, accueillante. Makasi, alobara na epe mingi te mwana bato. Alors, il m'a repé fisson, c'est moto moro bien. Alors, tout le monde publicité, on a une intégralité. Tout le monde a YouTube. Ici là. Polémique, alors, je crois bien, il y a une publicité. Des mamans top à l'Obakiawa. Tout le monde a na ba oyo peut-être bazaki mo déranger en tout cas to reçoit publicité dans le lobby na kolega et pas ya pila mutu benda beauté après ça la publicité et puis to lancer pour que marambo ni surtout si là en tout cas fisson ça dans ça l'effort na mon na lobby et ça biso bien merci na banda surtout pour Yves azani pani na kitambo na kolekela ngana leka lelo mais lokwa makambo ba bengi biso activité moko be wana d'accord donc je crois bien lobby to reçoit l'effort to za na fiston Mafinda. Fiston Mafinda Sai. Mafinga. Fiston voilà. Mafinga Sai. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Maman Top. Une dernière question avant que tu merci, Napesi. Mais avant, Napesa son numéro. Napesa son numéro. Non, numéro il y a téléphone. Il y a téléphone pour Annie. Ah, on peut s'assuster. Ah. Bon frère Pekisi. Oh benge papa. Un beau père à Pekisi. Bon, il faut benge papa. Papa rien la vie beau père. À Pekisi. Kasi naza privé. Ah. Libala kala. Bon, préparation calater. Ah. Mais déjà boya ndeni presse boya. Tout ça. On parlait de monsieur dada bazawana ba Priscilla Ombacha ko bazali dans l'émission. Tout ça là kaka. Wala peza bafinga la baba mari o wana. Et ça injure ya immeuble. Il faut dans mon lelo kwa immeuble. Mon milobeli bongo nini. Siko nini da kuna ba be. Napesi les amis de Maman Top ne sont beauté. Alobi ka po comédien no zabala ba finga ke gati. Siko yangai. Voilà. Coquette pays on a zobala déjà. Coquette tozana wana Joël photo. Toza wana les 4. Merci beaucoup na les amis de Maman Top. Fanny Masudi pa obala, Kabongo pa obala. Mimi gabo. Makambezati. Mimi gabo. Ah. Après d'autres qui est déjà. Ah bon? Sangote? Donc moi ça na coulisse toni ma musu ya bato ba yebate. Egeba na kaka ya batisi ça ka bon. Bino boleki songi na ba image. Te mais fait ça bien pour que boza bateau boyebani logo boza bateau boyebani. C'est ça. Les amis de Maman Top, je vous aime bien, merci. Il y a Papa Lutumba, Maman Mbole, Oyo Lelo Bana Bateki
ndako bana papa Lutumba Semaro bana o bazali moi je suis né yolo wana yolo azala ndako azali deuxième femme ba botité donc ba botarate testament oyo papa tikaki ezaki soki mama wana kufi le pont bateka bana bazwa mbongo mais bateki le pont avant sa mort. Éviter juste un petit conseil. Asombelaka été tout ça pour ba concert les obeta maka wana. Beta maison na kuma papa Lutumba yemoko mais ataki mo sazala soki ya lelo za telo ba botité. Salema be papa Salema be. Asalema be mo se bo umeni ngwana. Nenga China komboni ane fallait ka komboni boyo kanisi po o hériter le kwa mobali il faut ka bobota. Te yaka likamba bobota te. Te ba ngana ebili ngana futela na yolo wana. Ba concert à papa ils ont beta wana ba concert musique ba kuluto na terrain kamina wana ozo yoka ce n'est pas bien les gens gentils t'aiment bana ba pc 10%. Alors famille Tomboki tata mwasi grand frère liboso pe basili ki po ani ba pc 10%. Ya ba pc maman mbole 10%. Famille ya papa Lutumba ba sepelité po ba pc 10%. C'est ça, donc vieux kaka il fallait qu'à sommer les places naï. Donc au quoi hériter le combat il notait pourquoi il faut botter non. On t'appelle ça à moi les anza mais quand même reconnaissance que moto to vandi naïe total la bicyclette to outi na place to zokoma. C'est un peu ça. Voilà, merci Maman Top Mbote na 2 3 4. Les amis de Maman Top na pesi numéro de téléphone on peut ça ba fa no ba obenga. Les amis de Maman Top na pesi bino mbote. Pardon. Les amis de Maman Top na pesi bivi service traiteur loboko wana les service traiteur à Banamboka. Na moni bongo Virginie yo commencé à taille pourquoi pas bijou mandola loboko. Na pesi mbote na Juliana Thomas na kati États-Unis ba salutation na yo. Pourquoi pas Jonathan Ngana na kati ya Canada Jonathan Ngana mwana moko muke aliaka na batu papa social na kati ya Canada na pesi mbote na Lionel Bokassa na kati États-Unis ba salutation na bino mbote na ngana Sylvia Kake mo sinzambe passeport rouge fi atika avion na défaut ba benga ke 5 continents ko na ngobaksela alonga nzala na pesi mbote na tete yondo mwa na lemba tongo mo simbish babi na lemba mosenji azate na moni bongo yuyu Belmira mi ya Irma yuyu Belmira de moi-même na pesi mbote na ngana Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique mbote na nga mingi na mama Biz Mondele Mayaya chérie femme blanche femme douce ya force tranquille aïe mbote na nga na Nancy c'est na kati ya Italie ma fille à moi pourquoi mon général Émilie mon général na pesi mbote na présenter ba condoléances na nga na Angelou Central oya uti kubungisa papa na biso Louvete papa ya papa Louvete en tout cas na présenter ba condoléances na nga na famille Louvete mobimba na pesi mbote na nga na mama bébé Mafulu wana les amis de Maman Top pourquoi pas maman na biso Marianne ba salutation na yo na bino nyonso na lingaka bino mingi na pesi mbote na ma copine de moi Domitille Makenza ya Tilo Ndolé pourquoi pas mon grand frère à moi balobi Alpha Alingi première lettre alphabétique na maman na biso Micheline Rachidi wana belle-sœur nanga mbote nanga na Armand Kunku ya Solange Kunku na bébé na biso Marguerita pourquoi pas Aimé Kunku ya Sam Kunku na bongisi mama Lili Mavinga mama social na kati ya mien mama social na pesi mbote nanga lisusu na mama Rose Bombula ma grande sœur chérie Maman Rose Bombula en tout cas na lingi bino mingi bao balinganga je vous aime je vous aime je vous aime je vous aime Karine Manessa ma jumelle à moi-même Karine Manessa je t'aime bien Karine Manessa na linga romi Karine Manessa de moi-même na lingi bino mingi mon général Émilie mon général en tout cas na lingi bino mingi les amis de Maman Top boza li pamboli ponanga en tout cas nzamba lola mona bino obosalaka ba conseil bopesaka elekaka te etikalaka mpe nazoti yango na misala nzamba pambola bino nalingi bino mingi bozala bien à suivre na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Yesu bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangano na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu bisenga senga nzamba lolo nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi via bisenga senga nzamba lolo lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga Yesu Yesu lokotanga yoyo Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.